Salut, salut. Salut na bino nyonso. Eh bien, c'est la sirène Dona na bino. Naye kopresente émission ya lelo. Oyo makambo etali makambo oyo eza ya mitaka, bamitaka ndenge eza publié na réseaux sociaux, ce n'est pas du tout bien, ce n'est pas du tout gentil. Biso so tomoni ndenge video ya mitaka eza kocircule, tosepeli nango te. Mpona nini star na biso kotika scène wana eza scène ya chambre, biso bafane tolandaka mpe scène na bino bosalaka mpona kosekisa biso. Tomona takala moko mpenza bolumbu esali pati parce que nga kutu batira nde naza boye. namonaki yango tokoba bweske parce que namoni ntina suka te babe eza video moko ya molai soki 10 minutes soki combien nga nakoloba peut-être 3 minutes ou 2 minutes natali séquence ka ya liboso place papa na biso ndenge aza komamuka mama mpona nsima so vraiment en tout cas makambo boye eza mpenza mpe bien te mpona mœurs en plus mpe oyebi mibali nga nalobaka bébiso mabala nalobaki dernièrement wa makambo etali kosala amour na mariage. Imagine kaka basi mosusu oyo sikoyo bazali mibali na bango basala bango bien te. Pourquoi? Peut-être manque de temps awuti mosala mobali alembi na ye libala boumeli kosala kobaye sikoyo mwasi ya bongo amona ndenge comédien na biso aza komamuka mwasi na ye na nsima bongo. Je vous jure toza basi esali mpenza omoni ke my God nakoloba te me bapapa boti kosala makambo boye botika kosala makambo boye mpona basi mosusu bakoboma mabala na bao ekwa age po ye mpe akomileka bamamuka ye kitoko bongo eza malamu te makambo osali. Nazotiaka komate mpo nasala mpe beminitio etali bamabala po basi ya mabala komonaka mobali boye aza kosala mo mpenza mama apeti nsima mpe mobali aza kobimisa énergie na ye makasi mpona satisfaction mama azwaki wana. En tout cas biso moko tomoni video ngai nalobi naloba kaka parce que moi nalobela yango eza mite nga nazolobaka parti onga na moni po babike video eza molai me nga parti onga na moni ezali ya mokuse kaka donc namoni kaka place mama alali boye apesi position ete nakosila sonde lido ya alali kuna atindikami atiliki nsima kuna papa abeta mbonda mama bina do mbonda wana ya mbonda suka na mbonda boye te atolaasamisaka me te franchement mpenza scène wana onga namoni oyebi te bato mosusu bamoni eza ndenge nini nga nazoba nga miso na ye emoni en plus miso emoni franchement nayebisa bino video motakala oyo ya acteur na biso esutukisi nga parce que na bandotala nanga apel nazotala kaka computer ndenge ezalaka namoni ndasiko nayebaki te eza ye franchement nayebaki te mpo nayebi elongili boye te namonaki kaka na ndenge asedegizaka ntango azosala bascène na ye bascénario na ye sikoyo namonaki ye teke eza ye te namoni mobali donc ndasiko donc oyebi navandaki na ordinateur navandeli nanga boye naotala manga kaka ndenge ezalaka ozotravaille na ordinateur namona video ekota donc video dotine ebandaki bongo sikoyo ngai na sutuki franchement je sais pas koto nde ebimeli soki ezalaki automatisé soki ezalaki nde nayebi te peut-être eza nandolanda video mo boye après video wana ntango esili wana mpe bandi ndenge bavideo elandanaka boye fo eza bo ngai na bandolanda nanga video moko ya normal boye donc video nanga wana esili namoni ba moko video ya motakala ekoti donc nazaki ndire oh my God c'est quoi na comprena te nayebi ke na chaîne oyo nayebi ke na site oyo balekisa bafilme na motakala boye te nayebi ke balekisaka te nayebi te kutu pourkui balekisi yango na mpo nga nayebi ke ata basexi kutu kaka soki olati sexi décolleté bakokango bakobloke yo excusez-moi lebi nako bangi bakolongola nini na oyo na chaîne na bango sikoyo namoni motakala ezanga émotion
Donc, motakala na bino, franchement, ndeko yanga acteur et surtout kisinga. C'est quoi bien l'autre pour surtout qui c'est vraiment sentiment mon beau. Tu vois? Et ça, il au monde à sa tanda quitter. Et ça, c'est que ma tindelinga té. Donc, et ça, que ngai, en tout cas, on a évité des émotions, nous salinga papa. Il faut s'exprimer parce que ma père, ça, c'est l'émission, là, depuis là, on a ça quitté. Et là, on a l'ingé dans le bac, on va pénal la macamba, on va, émission, oh, et zali macamba, mitakala, toujours le mitakala acteur, na biso, oh, et bini, na copine, na kolobela ngo vraiment trop te parce que c'est le bas mis na réseaux sociaux lobi to sala ki émission déjà na lobela kiango bato balanda ki émission wala ba mona ngani na loba ki vraiment mini na ko ba de lo mo 2 fois 3 fois te mais papa botu ko laksa biso mitakala bon parce que bo pengu sa ba mama ne susu boko pengu sa e ba mama no susu deux pour na mœurs na biso pe ba africain eza malamu te balobi oyo nzoto kaka ya ba mama nde eyokaka soni moi je pense que tous les deux na mama pe mama yo mpe ozosala boye na oyebi ngai ye na yango na hotel eza lisolo na ye nabeta mpe ka maswa oyebi nga toboyi te il faut naloba me naza na meme moko wana me ye alingaki agarde yango souvenir na ye na ocomprendre de fois dans ce côté na parce que oyebi bolingo eza eloko moko boye franchement nga mpe na nati ya bino awa oyo nga moko mpe naza nango oyo eza no introduction bato nga mpe yango ezoyaka sikoyo ya makasi yango kutu elololakisa na telefone tobomona oyo eza awa oyebi baartiste baza bato nona explike na baartiste oyebi baartiste baba lokwa batinasi te bato bakokamwanga me naoloba verité mpo nga mpe na liva yango baartiste baza bato lokwa bamibale artiste naoloba sens amour côté amour baartiste baza je pense que baza oyebi baza bato moko neti bato par exemple oyo basalaka bacinema batéâtre bato moko basensible tellement que yango mona ata mosusu basi bazalaka balingi bato batéâtre balingi bamusicien balingi bato basala art bachan donc nakoba ndeni nakoba ke basi bakangama bango makasi des fois balobaka baza bandumba bato basalaka batéâtre baza bafilme baza bato baza bamusicien mais des fois moi je pense que eza bango kaka te eza basi nde bakangama bango ke baokomisa bango bandumba mibali oyo baza na bango bandumba te mais tellement ke basi kokangama eleki akende boye mwasi donc mwasi azomona artiste lokwa demi dieu c'est ça le nom po boyoka makambo eza na telefone lelo naotia biso pea telefone elatiye bolanda bino moko po makambo ya motakala eza wa sujet moko mpe ya motakala eza na telefone baartiste nzambe basala bino ndenge bandeko libaya batise bino bongo na biso fille wana na bando oloba copine ya acteur na biso aza mabe parce que nzoto na bomwasi emonani na libanda mais intention na ye mpe toyebi te peut-être ye asalaki yango te moke alingi mobali akraki oyebi ke kolinga ekeseni okolinga mobali mais komi na niveau moko okrake donc banere ebouge pasuki donc omoke mokili ezaka yo na ye toyebi sentiment mama na biso wana te soki yaya na biso soki leki na biso ya mwasi wana te parce que tokondane biso nyonso ifo mpe tokondane parce que eza bien te scène wana eza trop nayebi te so nasi namoni ata scène na bongo depuis mitakala ebanda nayebi te so namoni scène na bongo esali ma frisson nga namoni oyo esali nga nzoto malili donc omoke esali osentir yango te ezalaki trop donc eza trop sentimental bapapa boti kosala boye bolakisa biso makambo ya boye te moto ya basi lasika yo bona bapapa be oui acteur kolakisa boye eza ata style bolakisa basala boye te parce que kokondane bino eza mabe déjà ça c'est condamnable de deux
nazongi kota copine na ye wana ye ntango alobaki na ye yo ye nde esaleli no wana kaka ndenge namoneli mwasi akopete les plans mwasi nyonso akopete les plans merde akopete parce que ndenge osaleli donc ozwi mwasi nalobi yango mpe ka na appareil nanga émission nasala onja depuis kala oyo nani natiela bino po ezala te o mpona motakala ebimi soki lobilobi kuna nde nakesala te bokomonaki émission eza ma ya kala naza un peu jeune partout lelo na video nani natiela bino nazolobela ma copine wana ya acteur na biso ya théâtre aza peut-être follement amoureux ya mobali amoni ndenge nini akoki osala te amoni ke agardaka baacte sexuel na bango na telefone eza folie eza mpe bien eza mpe conseiller te mais de fois amour esalisa bato babétise amour esalisa bato basuka na babétise omoi apeyake opete operdre oyebi cerveau place eza su te cerveau ekomi na likoshi eye wapi ezongi boye ekomi na makolo amour ekomisaka ata cerveau ekomi na makolo fi wana to eboyi te omoni nga poani na nga nazomona nde mobali siko mpo mobali faso abeti yaya na nsima nonono ndanga la sirenisa ngafe so ti foto olobaka vete nga ezala maa na bitina okosa te esoki ekamani nga pardon fona bomisa soki papa na biso acteur osali mosala moko likambo nazoloba mpe pa bamama parce que omoni likambo ya sexe na libala ezokoboma ezobia na badivorce mobali fo asalaka mwasi ngai nasi nasala émission ya bongo parce que bamama bozwanga rigueur te ngai nasiri nasala lelo émission ya mabala omoni teme oyo ya motakala ekutana mpe mpe na bateme oyo ngai nasi nasala bémission nasala bémission naloba bapapa bosiba bamama makasi nasi nasala émission wana nalekisa ngo esi eleka bane parce que na émission yango ezala ya bane soki omona tie bino bomonaka eza ya bane émission wana ezwaka buzz na Facebook video wana etambolaka mpenza basalela wana bémission na bémission parce que nabetaka video wana pene nalobelaka ngo ezalaka vérité bato basepelaka nango en tout cas video wana emarchaka donc bati lelo bato bazaza nango po video wana ebougeaka Facebook nakangaka Facebook na émission wana parce que nayebisaka bapapa na bino bapapa bosala bamama to bandeko na bino te to bandeko te nayano te nalekino te namona nokolo te naboni mpe boyeko o lelo ekoma tolembi ordinateur epo ozalaki na mosala o lelo latila yebona nga sikoyo nasangisama émission yanga ya libala nasala po eza teme eza parmi bateme nga na debataka makambo ya bolumbu wana sikoyo eza ya mabe mpo tomoni yango nde esali siko mabe ozo comprendre nga na encourage yango te parce que mpona olobaloba po comprendre maloba nanga te idée nanga eza vraiment clake na condamnant parce que motu akonzi nanga aza te sexualité ezala mpona bato mibale tokomona yango parce que tokomona yango mpe te ezalama trop echoke kutu te esali frisson nga take mwasi naoki mobali frisson mpona moni yango esali nga esurprendre nga mpona ndotala nanga video nanga moko botango esili obika ndenge chaîne yango esalaka automatiser video proche ekoti natali ka ekota na miso nanga mais c'est quoi donc wow oloba my god donc na mwasi toloba vérité bamama misu baokondane mais bayoki nini oyebi nga ta mosusu eza na kozala moto ya liboso naloba te nayoki manzoto malili mpona mobali nde aobeta mwasi parce que eloko nga naloba yango wana tomona mon écran ekomi lokwa sujet bato nyonso balobeli parce que nazwi na tio na cadre neti ya émission eza mabe mpo bamonisi biso mpo bobomba bosala ya prudence tomona yango te ya bien te ya propre te ça j'ai déjà condamné totie pembeni mais sikoyo nazwi yango lokwa ateme biso lelo badivorce ezosalama bapapa bomoni ndenge atere wana azokopeta mwasi na ye mpenza ozokake ndenge azokonyanga o mwasi azobouge te o bamisusu bazokake mwasi aza naye na posa te o mwasi mama yo babeta yo ya bongo mpo nga nasala émission sa tabou bo angulwanga te nakoti so neti sujet ya teme
Pour papa pe bazwa ko balbango le conscience balobite ke papa ya ko lakisa ke ba mona ndenge moninga na bango ko beta mwasi biso basi tolinga bongo biso basi toloba te ke osi banga makasi bosala nga bote mais tolinga bo ba mama na posite bo en vouloir yo ya série nous on a sala émission sans tabou déjà bozo comprendre bo en vouloir nga te na skeni comment expliquer mingi mais bo comprendre que exactement eza le quoi na lobango déjà avant na lobango ya émission avant que tu makama mtakala ne bima siko na lobango théorie siko papa à terre na biso ayo la kizali biso na pratique pour nga na sala ka émission wana vidéo wana eza na kala na sala nga ba de émission bala kala na Facebook kala peta ya bakala basisa basito te kala parce que moni tant que teya osala besoin mateya ne kota ba eyokana ouais moto ezala bongo parce que taka nde navandi na caméra boye eko nakosa makambo mosusu mais naye na oteya po video wana oyo ya komite na biso asali bato nyonso bakritike yango nga mpe na kritike yango naza mpe teke na bete ba maboko non mwasi yana mpe na beteki maboko no na kritike nzoto mama bolungu baprotegeaka balakisa na miso ya bato te. Mais cela ne peut pas empêcher qu'il y ait, et comme le quoi à débat sujet, il faut tout débattre positif ou négatif. Une solution d'un avis qui est négatif, c'est ma paix. Bon, positif, ce qu'on a besoin on a une mission, naïf, c'est ce qu'on va papa général. Papa. Oui, bah divorce, monsieur, ça poigne. Pour nous aussi, bah si bien té. Papa, papa, calabon, bah ça l'a ndé. Bah ça, seul là, bah maman. Amour, maman, bien quand il y a table pour battre dans une balle. Pardon, à une balle, si sur qui c'est qui dit soit italien. Ngaka 700 ans déjà yanga donc ngaka na sokiwana. Maman komone azo lengela papa na journée, azo lengela lobi tuna na butu papa ko sala yango ne biso to lingaka. Les lobi no mibali bo lo ba soumission, ko de la petite téléphone parce que non tiens. Les lobi no mibali bo lo sa biso soumission. O basi lelo baza soumise o basi baza poli o to benga ba infidélité a basi komi eloko ezalaka te moi ça comme osala fidélité pas sala fidélité na koteli basi te pe na tindi basi ba kesa na bango fidélité te mais problème ezali kosi bana ya malonga eza te pa ya bapapa nazoloba na tiema na minoko te nga na kenda na ngo bomoni acteur wana apa poli alakisi mibali ke basimba kande boye bito bo comprendre tout bokende kotia mutakala te eza mabe mais au moins ya tomoni parce que bato bia tomoni yango video tokozongisa so te miso esi etali en tant que nga nalobela bémission kosimbana na bambetu namoni donc nalobi exemple vivant yango wana eza mabe bien sûr mais etii mpe bapapa mosusu ke bosatisfaisaka basi na bino na bambetu bosatisfaka basi na bino obi ke basi mosusu bazali parce que nga na nzongo so nasala yango teme mpe ya libala mba moko po bato ebi basi balobeli oyo na réseau sociaux nga mo mpe nalobelaki onze alobi tosalaki émission mobimba vante nalobi ofali naloba lelo siko nazwi yango na baliso na ndenge ya émission oyebi ke basi mosusu balobanga na si nayoka fille moko atunanga alobi mama sira ngai nasala kota émission wana abi mama sira ngai nanu nasilisa te nayokaka bati basilisa na mwasi ya libala kosilisa ngo ezala ndenge masirene explike nga me ngai na koexplike oyo ndenge nini nga mpe nakoloba te makambo nanga mpo ngai nazosala nanga nde émission me ntango basi mosusu bayebi te ke basi basilisaka me baza bafemme marie estce bomona ngo normal ebongo bapapa siko bosalaka bango ndenge toloba na te fo toloba tozosolola parce que oyo ngai natiango bango émission sans tabou nakotisi kaka te mwana mpo eza actualité actuelle ke mpona comédie wana bapapa bosalaka mo basi makasi basi mosusu okomona ye atuni mobali na bipapa okondi osalanga bamoka bapapa ye mama boye anga na oyokanga obien te nalembi na yango chaque jour depuis toyeba toyebaka même position eza lokola olia polubudu chaque fois olembaki olingo oliaka ndunda mwa soso mwa nyama tala kaka sikoyo bapapa mosusu
Pourquoi naza muta ba mission na yamba bato ba betela ba soye de na zo sala mo ba bizima mi quelqu'un ba émission na sala papa wana aesa mwasi ne okomi ndumba nasala opozo nsima nasala opozo mopandi nani alakisi yo oza mwasi ya libala ifo politesse papa bapapa nabenga bino ata bapapa mpo boza pluriel biso basi tolinga kosiba na makasi ta mosuku lekata bino toyoka pote nga nazobanga te natie manga mpenza alasika yo ozala na opembeni so nalinga kosiba ya mpe wana ya vi nanga me ntango osala émission togénéralisaka teme botambulaka nga lasika yo olingi kotetete nocongo teme nani yango mona biso basi tolobaka te toyoka bien na mbeto toyoka bien te tolobaka bien mpo nzambe asala biso bongo nzambe afungola biso monoko wa tokoswana ye tikuna ye tokofinga mobali tokoswana na mobali me na mbeto nzambe akanga biso monoko eya natio nde esala bongo na mbeto nzambe akanga nayeba te te so pwami so mwasi obike mwasi so osali no ya mo bien te aoreklame te aoreklame te osala te aovanekane otuni ye mpa okosa aloba oui chéri ezalaki bien et pourtant ayokine bien te bomoni bapapa il faut kosala moko makasi kosi omoni nde eza bo o ordinateur outi mosala toboye te yebaka ke oza na mwasi obala mpo ye nde osalaka nalobi te kosala chaque jour ekoma mpe bori mais oyebi divorce lelo nayesa bino ka moko nayesa bino eza oyebi divorce lelo eza pwani nayesa bino mwa secret eya mpo bapapa balingi bapapa nde baofavorize divorce na monde parce que nzambe kutu créature akela kolo na biso apesa biso mpa bapapa abi na créé mwasi zwa mwasi siba na tindi nzambe okona biso ene wi atinda un deux fois nzambe alobi yo mpe mama zwa bana kengea landela mosala nonga mais le travail na papa mosala eza partage bana zoba te apesi papa mosala siba mama yo sikoyo papa komo okoka mosala ya nzambe te omoi ntango ozokoka te parce que mwasi nde azala na bapapa na esabi oyo moko oyi mwasi soki osibi ye ozosala comme nzambe aobanda ofukama ta otambelelo aofukama ta mabolongo aofukama kutu yo soumission ki mosika ye moko kutu atoso okosoka so papa akotoka mama si akimeli na makolo olenga papa yo sokomisa mwasi na niveau alengaka yo oyebi ke bamama kala bazala ndeni mama mo tosala mpe émission ye mpe alobaka ye abi ngai biso toza bamama kala la sirène soki mobali na ngai kimosala mama azaki dasa komba 60 tobanda osala histoire ke ndenge nini bamama kala bandai kotenir libala longtemps koko wana nalobaka asa komi koko mpasi aza ja ba 60 aparticipa émission alobai la sirène naolobaka makambo ya bitelo ngabi la sirène biso bamama kala boyebi pourquoi tozalaka kowumela na mobala sexe abi mama la sirène eza yango te okolamba kolamba mpe ça fait partie mais soki mbete eza zéro ekosimba te mobali mosusu kuta omona mwasi ayebi kosala mosala te boremaka te mwasi ayebi kosala mosala te mwasi bafami baloba boabibengana mwasi basala nyonso mobali abenga kaka mwasi wana omwasi atie na kisi omwasi okindoki asisi banganga nyonso non non eza kisi te kisi ya kosibana parce que mobali azomonaka oyebi ke mibali mosusu parce que tant tosala tabu émission eza ya bana te tabu ezobima sans tabu balobi oyebi mibali mosusu bazali mponga makambo mosusu mpe toyokaka masolo ndenge mibali babetaka tozoka mpe ndenge bato tovandi na bango nde babetaka masolo oyebi mibali mosusu baza alinga basi aosentir ke sentiment oyoka pa mwasi mosusu akopesa ngo te aosentir bongo madame naopesa exemple madame naza mabe aza malonga aza ya alingi ka mwasi neta mosusu ka baosala
Donc il se passe ça dans moi ça yo comme yo comme bien moi ndé il faut pas que ta pas moi il faut yo comme bien mais yo comme bien ndinga zo comme moi si wana té. Vous comprenez? Il y a moi si alamba bien na lobiti ke ba o ke lamba bien té bo ke ça va péter na sorte c'est exemple pour pas que soit ça bon. Moi si wana kutu amisala yende mama mkonzi. Amisa yende chef na famille. Amisa la pona nini mobali aloba sexualité nde mkonzi nanga. Mobali andima alobi oto yebi nyonso te. Le quoi yo bongisi ota sexe na la keka ota sexe ana bande kusatimo yo gaboe. Papa leli. La sila yo bongo ezaki bitwa mukakala koma jo ko non parce que la komi ko ponga na zo te eza une mission libala. Thème na biso za mutakala wana. Au développement, mais ça, quoi, débat. Bon, comprends. Et le quoi, débat. Tout le débat plutôt pour tout le monde a mis sous. Bah, maman, bah, qu'on s'abîme, té. Bah, le bureau mobile, n'a sexy, tout ça, lembanga. Maman, écoute ça, là. Papa, lembi, ok, libanda. Mais, oh, yo, kabasa, libanda, le quoi, yo, té. On dit, libali, bah, yo, kabiso. Parce que, t'as biso, tout, yo, kabiso, le quoi. Libali, baza, faire l'action. Bon, ça là. Mais si tu as subi l'action, tu as subi un démonté. Nous avons fait. Nous avons subi un démonté. Donc, il y a bon des bazola. Mais si tu as un mois, si tu as un yoga, mais papa, c'était à côté de divorce. C'était divorcé libre. To lobe la kango les sous-sous. Et ça va papa. Papa ndi baza na fungola oyo ya kosisa divorce na maboko bango na déclarant mpe ale na yebisi bino bato mosusu bazala d'accord to d'accord te mona moto aza point de vue mais selon nga la sirène namoni ke eloko eleki sexe na libala eza te eza yango te et franchement il faut kosalisa misu na bi te ke bosala te bosaka sexe mais côté sexe mama papa eza eloko moko eza parce que oui, les balles appellent d'abord la sexualité parce que les balles sont salinées. Beaucoup de tout mon corps. Il y a pas le bac que les balles 1 plus 1 égale 1. Et ça n'a pas encore sanganawana. Donc je pense que ma papa n'a pas signé un message. Aussi baba maman ma casse. Maman ça les balles si mais ta potasse ta potion si ma. Ça les amour côté bososo ki alingi ya mopandi ya kobunda ya kote man bo change na kaba position bolela ka papa et maman te poto bala ni ta politesse ne dona mpe to na chambre biso mi bale muto mo na zati donc vidéo wana eza mabe mais na lobe on a sens sexuel que eza le quoi thème ko ngana lobelaka ya makambo ya kosiba ya kosala amu po émission mo na sala na émission ebaluka Facebook réseaux sociaux ba bazwaka émission wana na vouloka vraiment na ba papa parce que ba aussi ba biso bien té basi na généralité to na biso pour na sa mwasi ba komi kolemba oto uti musala to fatigué tout ça ya mo zo mo ba divorce comme bébé sexualité comme mokie papa bazo ko s'intéresser dans les sous te bozo mona siko conséquences na ngone yango wana ba divorce comme bien to ko kende lelo to ba ona émission nazo sala émission molai parce que thème oyo ya mutaka ya comédien na biso et ça li thème à la une na boyo kana za pe na awa ba star pour se pour na vie eza grâce ya grâce moko aussi obima na star mini musicien mboka oyo baloba asimbi bendele ya mboka ozomonaka émission représente mboka à l'international ozomonaka émission ezoswa batrophée yomona nzoto nende bakota kako esikofena mpona ena olobaka kongo lelo lelo na kongo ena okanga eza esplike omona ende babota ye bango mpa mama na ye mobimba koyena mpa te naesa bino bato esalaka bagenre otali bende bakoteko ota bende concert na yebeka na miniti wana ntango osisi to yango ota concert nde bato baolela bafili bakaso osengwata omema bango ata pale bapesa ta mode ata ya mosika po
bamona kiti bamona kiti na TV bamona kiti na TV na ba restaurant na ba réseaux sociaux quoi visa boye sikoyo kuto boye na kato ba ya visa omoni sufu sangi damba ebo sali makamdeza abo sala mosamba e wana oyoka ndini papa bandeko ba mama ba daye sabino ko bana star odi ba musicien bazalo ko ba petit ça des expériences à la famille va ko ba petit sabino ko bana star au moins tu au mana mutu normalite au moins tu petit pe na chapa ta mota boni ok concerne aye non ka ba ça peut pas non dimate kabika mutu na shamba concerne ba kuya ole basi pata chemise apamba apesa bamata mbota tamu sapi apamba mbota topesa misali 5 bato baolela bamona tamu saka ya pamba kaka ya sta basimba basimba maboko basimba tala place baosimba soki lipeka soki kampona bakokoki kaka oyo ta akomi loko yo taka mosamba nde bazala mobali no osimbe place osongeli mobali no tawa osala nyonso bandikonaisa bino bakanga amoni témoignage malé mfona bisa nakina na star nakende sina star mibale star wana ya mibale wabiso natali komoni deja toyebike star ya fukamelanga nganzambela ngai tina otanga kobuluki agenu nokitali kiso na nga otema nange ezosima star wana fukama be nasira kotikanga te talinga makasi nafukami nalite wako concert notre concert à TV plakaki stara fukami na makolo ndavandiri enda tongavande na kiti yepetako batindindi na tsiri tovalekana mona kako to amikuine mabele nini nasirezera fukami kuna moko kuna mona feti ngaza mutabadresse tozala kanga naza moto actualité ponde naza boye nana biloko so na boatango actualité kutu actualité congo te actualité mondiale po eleka internationale la sirene star te la fukamela ye oso babengi mpe star ana bio aoza na soni la sirene akwatinga makambo ebima koloba wi afuka mpo aza la sirene nasalaka masamba dekolanga toyo bongo totobenga lisolo lelo nayeba mpona sola kodepita te kotamaka maa na facebook naexplike bino naoyoka naomona bamessage moko baodiminyenga naotanga bamessage oyo oza nani wana nini stara monena kilingo ebanda no ndenge stara wana aza mwasi blablabla pana babitino kolinga kutu te stara fuka mabeta oyeba ageni batokisa so na classe ageni teke ya fuka mao likolo moko likomosu likolo te star abetelanga mabolongo yo ntina kotanga kombolo mpo nde eza boye ngana oluka beste ngana okamngeleza za boye komoni na osala video bavideo nange bamoleka international basala baani baketuna bao baozala ntango tokotanya fasi obi mwasi osala mwasi osala naye wangane na mosika fasi kozala basi obayakoka ekoko sala na motu eza eloko tokomi na mondi yo baleka kabomoni nga osta baozwa abengamonio trophée so trophée ikona d'Afrique babenga bamongana kinga la sirene kama bila sirene na chelo kikona d'Afrique pembeni biloko na photo privana biobiviye eza biloko so ye na biso ematinga la sirene ala sirene na solo amipesa komo mpona sango mpe ya solo stavalela abina zoa basi la sirene akenda yo mpe ana fukami mama nami otaki kosala na machine tanga fukami apo yo sta omoni ozala so bato bakotinga otanga na message bape komana koloba nazo actualité pokala mitena haute actualité internationale icône de la musique africaine fukami na la sirene
Il y a ça école de la musique africaine à l'Ouest. Quand on voit pas tu vas propager tu l'Afrique. Dans les internationaux les États-Unis va voir des ça. Indie. Aïe bah quand tu te fais ça de boîte et on a une réelle bah on a c'est des d'accord on a c'est là la ça nous c'est des na signature mais pour la masse fait maintenant il y a des moments où on a dit qu'il y a ça de rose pour l'intérieur. Maman elle a fait star en casque pour la bande de bannier. Oh maman va toi c'est toi la star mais tu n'es pas la star ta personnalité. Non dans moi si dans moi Facebook photo to be by identity na press signature star na sele na meta na parti na émission quand on a vidéo de qui oui you peut na ça photo ni to kana biso mbale na ndani o comprendre donc na ndani na photo ça so tel cas que tu dois biso mi parler je vous show na no donc tel cas biso ne ko tel cas de poser dans le truc bateau masala Pero sala que Mamma elle est là c'est un constat tout ça là depuis la fuma mais pour ça la modèle wana pas musicien pas basi tout ça gentil comme ça la bosse comme tout ça c'est comme musique au kanisa na ça qui t'a mal tout papa c'est musicien. Donc, je ne passe pas de mon sang, les arabes, les arabes, mais un mot, comme dans le cas, ça n'a pas papa, comment, le papa, ça est pour you, gagner, au fou. Quand ça, on dit, mais ça, les légendes, maman, ça va la courage. Les légendes, moi, c'est parce que tu n'as pas dans l'histoire d'Afrique. Dans l'école, il y a Afrique qui vraiment, quoi, fou, caméra, génie. Et à adresser la main, oui, je pense que là, il y a un bino moko bomoni makambo tozolobela lelo ya kosala po mama oyo bino moko ndenge bouti kolanda nkombo na ye mpe sirene soki aza sirene la sexy aza sirene la sexy akokani ngai na oyeba te bato bakokanaka na mokili donc akokani nga sikoyo akamati azwi nkombo na nga azosala babétise ne kuna nga naza awa sirene ndo ya bino moko bomoi nga naza mama moko ya kose respecte naza kosalela bino bémission baconseil ya mabala soki kolandi bémission na ngai bokomona nga na Facebook na nini na chaîne na ngai bokokuta nazolamba naza kosala naza kotravaille vraiment naza kotravaille na ngai sikoyo sirene la section akokani nga to bakaza suzi na nga donc akokani nga bato bakokaka kutu nali nayeba yango mama na nga kosaka papa na kato ndeni mpo mwana mwasi oyo sirene la section akokani nga mobimba ye nde soki la section ya Facebook bandeko mokili makambo réseaux sociaux non tomoni te tokomona ya komona bomoni makambo yango ya mitakala tozoloba ye sirene la section soki bolandi émission na ye bien ndenge auti koloba wana na like bino sirene la section oyo azali nde toloba alobi ye nde aza star mokili makambo bamama nazo koseka mpo tokomi wapi na mokili oyo ye wana ke kobima na musicien tozoyoka nazolimbola kaka video ye nde alobi ke aza mwasi ya monsieur aza star soki musicien yango aza star ya icône d'Afrique ya Congo ndenge boyoki na video wana ye moko alobi abi star yango azwa ba trophée bozoyoka ndenge azoloba wana donc makambo eza minene mwana mwasi oyo sirene la section nasi nayebisaki nasololaki na ye nalukaki nazwa ye contact mpe nazwaki contact nayebisi alongola nkombo yanga sirene
parce que ekoza to kokani ba kokana ka ezalaka eza mokili nza basala kame to kokani ye soki aza mwasi ba musicien aza soki mwasi ba star nga naza bonté nga naza calme naza na vie na nga naza calme yo oza mwasi ba musicien toza vi moko te oza soki sexy ya Facebook kuna nga naza tala nde nalati bamama bomoi nga sesia si makambo nyonso naza nzoto ebombani ye bongo te okutuna bomoni te nalandelaki ye naza na bavideo na ye na bafoto na ye nakobanda kotiela bino sila ya sesio boye eza malamu te bamama sexy par rapport à quoi oluka ozwa mibali ye wana azali soki mwasi ya star nde azoloba bona lofundu nyonso oyo alala na ikone ya afrique ozomona makambo eza sikoyo oyo ikone d'afrique yango aza musicien congolais sikoyo ekozala musicien nini naoyeba te sikoyo sirene mpo mpona yambe kasi peut-être naozokoka kuta te kosaproche parce que omoni akokani d'abord koyemi na sina yebisaki ye deja alongola na nkombo na nga mpo tokokani azwi tu sirene nga na sirene dona ya sirene la sexy po aza so sexy abi ye mwasi ba musicien mwasi ba star azwaka na mobali na ye soki nde star afrique congolais akone azwaka batrophée soki star yango afukamelaki ye star yango azosala ya mu lokola miziki tolandi awa sirene azokolela star wana mai na misu so mpe baboyani ye mama soki mpe bazali na ye makambo te me nazwaki kaka video batindelaki nga nayoki ndenge nayokisi bino wana donc nakokompare mpe video yango mabiembie te ofond me nazoloba oyo nga nayoka na matoi sirene alobi aza sexy me boyoki ndenge azolela musicien wana aza kolela abi musicien asali ye asali ya moko asali abi bamusicien abi asali alobi kutu nini na video so tolandi te mwana je pense que bolandi video yango bien alobi ke musicien wana asali ya mu lokola abi lokola nini abi lokola azobeta soki piano musicien akati ye guitare yoka niveau bapapa il faut kosalaka bati pamo bongo mwasi azokanisa ozobeta guitare ça veut dire pour musicien yango soki icone d'afrique oso mpe kozala nani toyebi te po bamusicien congolais na biso mpe bazwi batrophée sikoyo kozala nani entre bango nayebi te moko ya bango mpenza sirene wana azoloba mpo bomoni nayebi te soki botali mpe ya video ozosatika moto azoloba ya solo bon eza mpe réseau sociaux mona moto akokosa ta mosu akosika po azwa bus mais kote mosusu mpe so olandi ozomona continue sentiment nde eza ya so mbe bo nayebi te parce que ezaka video tozwi soki na Facebook kuna soki aza oyebisa bafani soki nayebi te en plus alobi aza na cdp ya musicien yango nga sikoyo na olingani azwa cd wana musicien alobi ke musicien oyo moko asinya apesaka ye cadeau asa mpe na foto ya musicien yango star na biso congolais oyo azwaka batrophée aza mobali na ye c'est sûrement que star wana aza marie mpo nayebi te star mingi mpe baza bamisi baza deja bamarie mais comment yo star musicien oza marie oza mobali ya bato wana mwasi no na ndako ozoyesa mwasi toke madame je suis fidèle ata moya kobima na moto lokola la sirene soki komona sirene ndako mpe ana kokanda nde azwi komona na sirene komona soki sirene ya sesi oyo akobima na moto lokola sirene ya sesi ye vi na ye sexy vi na ye mibali ya bastar vi na ye okoya kozwa na maladi pamba papa yo sirene ya sexy yo naza komonanga ya sirene abandi malembe mpo ngai naza moto ase respectaka bamama nayaka na émission longola komona ngai ya sirene soki okokani nga eza problème te eza natie ndasala abattoir ngai nasala moto ate nayebi nde basalaka moto te nakoki mpe osalaka moto te banda mokili banda te esuka so bato mosusu bayebi nde kosala ngai nayebi te sirene la sexy naza koloba no message na tindeli oyo yaya na malembe longola komona nga na bozoba na yo omoni nga sexy nga nalati bien nga nalataka bien bato nyonso batalaka bavideo na nga naza moto nazo kose respecte yo lokolo obi oza sexy bafani ya Facebook oza ya bango soki combien abi soki aza na bafani plus de 20 000 na Facebook wana eza ya yo
Nga ça a calme na bandi chaîne nga malé mukie. Ça la yeba na ngati. Na oyeba nga malé émission nga ba conseil. Émission nga ba conseil mabala malé mka ba dormisa na nga. Yo le quoi olobi oza star. Oza mwasi ya musicien. En plus oza mwasi ya musicien te kojo za copine na musicien. Oza makangwa musicien. Bongo na libala bato. Yo évite que musicien na za marié. En plus, yo musicien, papa musicien, il y a alobaki na batinde na ba vidéo ni na ça ba vidéo ni belé batinde. Papa musicien na yemba ka banzembo ya fidélité na libala. Mais yo comment papa musicien zo ko yemba banzembo ya fidélité, banzembo ya kopesa amour. Yo moko zo kende su ko kendaka kolala sirène la sexy amour. Maman sirène na respect émission na sali ki ba émission ko na ba mtakale ocho les réseaux sociaux. Na sali émission na ngai pour kolakisa ba maman ndeni niveau ba papa ba sala ka bango bien yango pe na pisi exemple c'est la section na zo ba ka musicien na zo sala le quoi guitare akangama musicien wana kaka mususu te kaka ye asala mibani mususu ndeni vini kuna na zo yeba te donc on a ti sali na esika na mote na zo na besoin na maman sirène te soki sirène la sexy problème na ngeza kaka longola kombo na nga sirène na makambo ba sexy wana tokokani ekozala susi oza susi na beauté kozala susi na nde la cité koza na kombo langa ba kombo etondi tia la sexy na oluka kombo mususu po yo mona nga na sirène dona okwei na chaîne nga omweke na sirène dona omweke na kokani na yo okamati sirène nga omamiki ovi la sexy obakisi mama tika kosa confusion na boyi na nga na boy na zo loba na zo so ite na sekaka mingi bomo na émission na seka mais tant na zo ko loba na style la section na ça comment on dit na ça na le na sekisu na te la section na zo sexuté na sali fermé pour babu style la section na yé émission liboso la salle soko longo comme na ngate na ko sala ta sans émission au moment de na lo babu na osisa na yo longola nuka sirène malembe parce que topesa confusion na ena kokani yo ezalaka nango ça peut arriver deux ou jusqu'au combo na nga po mona na chaîne nango combo na nga otina oya yo donc ezopesa confusion nga naza mutu na teyaka na tikala na ligne na nga ya politesse yo loko oza sirène la section mibengi mwasi ya star tomoni video na yo ndenge osali bastar bafukamelaka yo po soki yo nde oza na kuna eza soki diama soki eza ya or soki mpe nde eza ya ndenge nini yo nde mwasi soki ya boni mpe boye mama kutu naza na bandi na kosala soki na telele eza na avertissement omoni na sina zuba video yo saka na rando osala nga sirène do na rando na kotika na politesse na nga na dépose nanu na koyela yo mama donc malembe nyonso longolaka sirène na bapuzo bano la sexy na otiko nga aza banba ya misien te nga na mwasi ya bastar te nga na la sexy te nyonso oyo oza na yo nango omimoni nga na nango te nga na simple mama sirène soki sirène la sexy nabenge kutu mama mpona politesse po monaka émission liboso na saleli yo nayebi yo politesse nayebi mpe koloba malembe makasi nazoloba nango na politesse ngai na yo ozala sirène la sexy ozala soki la sexy nini etalinga kutu te eza vi na yo eza réseau sociaux moto asala vini ndenge alengi mais ngai so naosadrese no lelo tina keluka bavideo nani na ekotia parce que nalakisa bato ke moto oyo akamati amamiki kombo yanga sirène nini na bapuzo bana basexy pe azolakisa bato ndenge musicien na ye asalaki amour lokola guitare soki azobeta piano so tosala nango nini donc mama nasali émission oyo nakoti so mpe na émission yango ozalaki teme nakotala lisusu soki olongoli sirène nana mpe nakoyelo lisusu nakosalela lisusu nakoyebinga tokonte d'émission ata basa émission na okoma yebinga mbula na bando osala émission na bando osala émission kala na bando osala émission kala lelo te
kala makasi. Donc elembisa na nga te sans émission ko ata 1000 na salelo. Ata 1000 na salelo mais longola kaka na malembe na sengi yo, longola kaka sirène na la sexy na yo. Ngana sirène dona. Yo za sirène la sexy. Ozui kombo wana po ngani na za sirène depuis kala, depuis yo natali ba nini no natali na machine na moni ke yo ça enregistre après nga. Donc ça veut dire au mona ki ba so film pa kokana yo otali au moni nga opupe kombo na nga otie. Mama, luka ba kombo tondi. Soko lingi ba bengo soki sexy nani ni bamba oyo mona. Mais longole langa sirène parce que ça la confusion to kokani na yo makasi. Et ça sous quoi arrivé? Bah mutu akokana que ça accidentel. Nga sala mutu ate. Na ko déniplo ndenge nini naza nzambe te, na créatrice de des êtres vivants te. Pe na ko koka ko créer être vivant te. Tant que na ko créer être vivant te na ko dénigrer oti. Na respecter pour ça mutu abatu nzamba sala. Nazara poli, très poli yaya. Rando kokate mama. Au moins quand nous avons une émission boîte. Na sala na rando te mena obanda no sirène la sexy mutu ali boso soko longoli sirène te. Oza mo se ba musicien. Ba musicien ba fu kamelo e. Ba musicien ba telemela yo. Ba star ba kon soki di kon soki da kon da fu ko zo lo ba soki kon ngo ko to zo lo bela mo. Ba zo ba trophée ba ni wani eza ya yo ya. Ngana saka na mbai ba zo ba trophée te o. Oh ba musicien ba sala yo ba ntembo ya bino kaka mi balé kuna osoki wani eza ya yo mama ozui grâce wana ya obana ba musicien biso ba futu na moté o. Oh star yo ko soka ndanga solo ba na ba vantar nyoso yo kai star wana kutu ta mutoke concert ozo tala na TV ozo si ba photo ozo sala mo photo ozo tala na TV bazo ya kosika ye la série ngo okendo tika biso pas quand d'Afrique to simba ta liboko apamba ata litoye maman avantar maman avantar makasi o avantar makasi siko icône d'Afrique comment 100 millions otambola na avion pour au moins dende ali rekeliti bis na oloba olelo pene na calme pour avanta batu baspesa mboto liboko basimba kaka ta na chemise star oye kutu kasomo na star ne babote sirène moi na tie vidéo na liboso na kotia ba vidéo na misusu na kotia ba photo na yo na kotia donc yo dans celle où 100 000 états reçus. Sur le monde sirène, le monde sirène, c'est comme une sous et ça a un problème, donc au cas où ça peut arriver, mais comment on a eu sirène, on a dit ça a confusion. Nous avons sirène la sexy, on a sirène dona. En plus, au cas donc et ça m'a tout confusion. Toi, tout mon côté, il y a sirène sexy, ou là t'as pas sexy, pas décoté. Ma belle so na éviter so oza soki mannequin ezo yeba na te oza soki to lingi nini oza soki kindumba soki oza kindumba na lezo soki oza kindumba te oza mwasi ba star et bon ba star amo ba star ba tuku to ba musicien ba tuna zanga na respect na bango na tolo ba ngana bango te mabete yondo solo ba koza mwasi ba star oza na ba photo ndito to luka ba photo wana wana oluka na yeba star nini ya kongola ko bimana mtu kwa ye star nini yango musicien oyo biso akobima po musicien azo représenter mboka na international yokani musicien ozoka oyoki vidéo nini alobi ngana soba te bolandi o musicien azo représenter mboka na international azoka ba trophée do amoni direct kante mwa mwasi aza avantage bokine mwa mwasi aza avantage alobi nini yoka vidéo nini bobandela boyoka alobi abike ba musicien baza ba démidie wasir menga mo ba misi baka kwa mbali nyonso bokiza ba dembe na deni pona aussi bana nde mama wana molimo wa possession aussi bana wana mama te il faut droit de France boni pe boye oya kotia biso makele ya musicien o papa musicien mama
nga wana bimana musicien oyo matin asala musicien matin obi oza batia musicien so bapesaki mibale bafukamela yo yo nde oza mwasi soki ya or soki ya wana eza problème ete basala yo soki na biso eza diama soki yo nde mibale bazomona odade wana eza yo ya yanga na astela to na calme na simple comme bonjour obongani naza simple na ye réseaux sociaux mpona koteya bamami mission mabala c'est tout mpona kolutter contre divorce eza mabe c'est tout divorce eza kobebisa avenir ya bana na biso tolingi yango divorce c'est ça ozokaka nde nazoloba posi mwana mwasi yokai kuna na video na yotala kaka ndenge azoloba azobouge butu azoloba bilobela mama muta bilobela yo sirene la sexy yo wamuta bilobela makasi bilobela na bilobela na yo te wana eza ya yo donc na soki ana émission lelo yo sirene la sexy kende olongola nkombo na nga baacteur na biso bosalaka attention to bozala barelation na bino amoureux parce que biso tozotala bino na bémission na bino toza na besoin ya komonaka babolongo na bino te c'est pas tellement gentil copine mpe ya acteur yo moto ozalaki na ye bomba nzoto ya basi eza malamu te kolakisaka bolongo donc wana nde eza conseil na kopesa sirene asesi na sisi émission na nga longola nkombo na nga sirene na bapublication na longola nkombo na nga sirene na bapublication na longola kombo na nga sirene na bapublication na alobi yango combien 3 fois po na koyelo liso mani solo mote na oyo sosi le misa mibale solo 100 000 émissions yo moto oza mwasi ya bastar ngam naza mwasi ya bastar te yo moto osoki mpe ovandaka otambolaka na bavion soki mpe bastar bapesi mpe bavion soki bapesi ono nga argent na yango te mais na koyelo lisusu kaka mpo na kombo na nga sirene longola kombo bakombo etondi zwa kombo na mosusu kokoka na nga nde elobi te ke ekomake ozwa kombo na nga parce que ozosala babétise na yo nga naza na nga na se respectaka toandemo te okoka na nga c'est bien nasepele nango mais komona oza moto ya babétise komona ozwi kombo na nga c'est ça que nalingi te nakoya te nateya otikala sexy sala boza vi na yo mokolo oza parce que age mona nga mama bino papa na teya o te mpona ya kopesa edikanga nazopesa yango bamama général yo kutu longola kombo na nga sirene c'est tout. Je pense que le message est là. La suite à l'émission Lelo. Merci et je vous dis bye bye et à la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Sirene Dona. Bye bye.